C'est pour vous dire que makambo les gars qui na Genève wana batu batika kolakisa ke basala ki ngona motema malamu non. Ils ont voulu humilier le président. Et le président de Moutoua humilié bango puisque le président a moni base naie. Et ça que le président Félix n'a trahi personne. Il y a trahison, ceux qui ont signé au bandit Kosale la Makambouana. Mais au contraire, le président a retiré sa signature. C'est différent. Il n'est pas concerné. Il ne se sent pas lié à Eloko. Et puis, nous avons travaillé avec le président Félix Tshisekedi de l'hôtel. Je suis parmi ses plus proches collaborateurs. Je dis bien, je suis parmi ses plus proches. Je sais ce qu'il m'avait dit au téléphone après cette histoire. Et après l'incident, à 5 h du matin, il m'a téléphoné. La première de ses réactions, c'est de me féliciter de mon intervention sur Top Congo. Je risque de dire certaines choses aux sa propreté. Oui, kozala na mayele na vie, ezate ko tanga université au Sala Babylone. Non, tu peux mieux parler français. Tu peux avoir sillonné le monde entier. Ba capitale nyonso mokimo otambola ngo. Mais ce que botamaki zoba oza mayele était au côté la gaga ndenge wana. Mais je vous dis que le président m'a téléphoné à 5 h du matin pour me féliciter de l'acte posé. Mais namoni batu mususu bazoba, excusez-moi le terme. Bazoloba, de quel droit? Kabouya linga ko contredire président non nakende ko zo président place azalaki na lobby 36 ans oyo tobundi na yo na kat na biso ya des veuves et des orphelins bakoki jamais ko imposer biso un zaidi ngoma quelqu'un qui n'a pas d'assise populaire baya ko imposer biso yo koma wagon baza ko remorquer na locomotive sans carburant elinga ko simbate yango président Nabiso a sepelé. Pour moi nakaka ba aigri wana makanisi na bango mabe. Lelo baza ko sala nini? O comment Kabunda koki ko pesa 48 heures na président. Non, bino boza ba pensa ngo boza ki place. Le secrétaire général n'a jamais donné le ultimatum au président que je te demande de rentrer moi Kabunda non. Secrétaire général n'est qu'un porte-parole, il y a base ba yebisa ki eke kende koloba. Puisque tout le monde ne pouvait pas parler, tout le monde ne pouvait pas communiquer. C'est la même chose, ce qui secrétaire général Azalakate, nga secrétaire général adjoint Nalingaï Koloba. Cela ne peut pas dire que tu manques président Nabiso respect. Pour moi, on a toujours bazaka makanisimabe, oh non, Kabunda a donné des instructions à Félix. En vertu de quoi? Kabunda vende qui est panaye. Base Balobi. Vous avez 24 heures, il y a le mais 24 heures, c'est vraiment trop demandé. Tout modifiant, même tout à 48 heures. Kabund n'était qu'un porte-parole. Mais pour moi, na makanisi na bango amabe, na ba réseaux sociaux, puisque moi je sais comment ça fonctionne. Bafuti Batumbongo, tous les chômeurs aujourd'hui ont eu du boulot, puisque Katumbi, Azako pesa bango bambong. Ceux qui batunyon soit na bazwaki, opportunité oyo. Nana zwaki na Katumbi ako discuter na téléphone, à promettre ngambongo. Nabo yango malamoko, na yebisa président que abende matoyi, na liko yoka lisusu buzo ba wanate. Balinga ba sauter là-dessus. Mais naza na makila trahison te. Naza muto ba korompaka te. Moi je préfère marcher à pied ou bien kotambola na mutuka nanga kalawana pour honorer la mémoire de mes parents. Bato babotanga na koyoksa bango sonité na place au bakunda bango, y compris même mon président Fétienne Tshisekedi. Mais na moni buzo bezo comme mana banini. Oh non, baso tonga na ebisaki bango boy. Bokende na 24 communes au tozana ngona Kinshasa. Bota la place au ngana secrétaire général tozako tonga. Lokola tozo tonga mbongo ya masumu bobuka banda kunyonso wana. Banda na tinda bango. Banda ko ngona mapangu ezaka na télévision. Mbongo bali ya mbongo eza mbongo bien malaki oya boma nango SNCC na Katanga a remplacé une grande société na société na privée ya ba remorque bo muto abongo bozako ebisanga ke o Katumbi eza mbongo na ye. Moi je ne suis pas intéressé par ça, mais naza koloba ke les gens doivent comprendre ça une fois pour toutes. C'est une précision de taille. Ko trahir ezake bosali likambo otikali na kata likambo wana tango bozo tambola na butu ozo kendo trahir. Mais oyo alobi ke je retire ma signature. Mabe asali ezawa batu
base à la raisonnement ya bomoto puisque ba chef d'état ebele o ba monaka intérêt ya ba population na bango te na ba accord ba signaka bas ba retiraka ba signature na bango na tikala komona te que non bikambo baluba na yo ki ezolo ba mamingi biso to fonctionnera sur base ya tribalisme te puisque moi-même je suis candidat député national suppléante nanga za mutu aijofa na bandu. Vous pensez que na Kasai batu bazala kité deuxième suppléant aza ba Congo nazo tambola na bango je suis fier mais c'est un argument de faible o baza koloba oh non d'abord naza ko ebisa yo bango nyonso bazotia makelele wana muzito moi si naye c'est ma sœur de chez moi de mon village moi si a muzito aza mutu abandundu mais eloko na kendolo kakuna na Kasai moi si a Jean-Pierre Mbemba sa mère est du Kasai son père est brésilien baza batu tokola na bango na kananga de na kananga bon lelo balaksaka moi si naza mutu Kasai mama na ye mama Samba Mbombo mais yo bakendo lukanini mais le discours là quand il développe ça baebi biloko ezo botama na mitema bande kona biso baza na bango na bandako il doit faire attention, ça sont des discours des enfants de maternelle. La vraie version que Katumbina Moïse basenga ki président Félix alongola biso abengana biso na parti président aboyaki ayebisaki bango ke soki boko choisir nga boponanga soki boboyi ke pona longoli kabunde na kabuya te na kolongola ka bango pété. Voilà, la vraie raison. Voilà, merci beaucoup pour la Congo. Tu comme déjà na souka parce que tous autres tika au bate belé pe baza na posa na yo. Mais quand on expliquer biso dans 30 secondes. IDPS aboyi na ekosangana. Soki aboyi kosangana, est-ce qu'il y a une capacité à une élection binomoko et puis en face d'un bino ya Chadari qui se prépare déjà. Est-ce que vous avez vraiment mesure à retenir face à Emmanuel Chadari? Non, écoutez, na kwebso que IDPS azaka toujours victime ya complot. Lelo moni landa bien na ba réseaux sociaux nyonso, na ba média. Lelo Kabila dort calmement. Mais bango nyonso, oyebi nous sommes toujours rattrapés par l'histoire biblique. Oyebi sérieux yo, Pilate abimi na Jésus na Barabbas. Batu ba sepela ki ke bape sa bango Barabbas. Babo ma Jésus. C'est ce que nous vivons. Tala ndenge bango nyonso ndenge bazo sala wana. Manduki nyonso eza focalisé sur IDPS. Mutu ata moko te azolobela likambo ya mais gestion ya bato majorité. Lelo bazo tinda mbongo na ba agence. Yo, totindi combien? Non, oh, botinda ki ba mega nyonso esili bazo tinda mususu. Bofinga kaka bango. Bolo bakaka boy, mais je vais vous dire une chose. Aussi longtemps que Tokundi Papa Tshisekedi te, Mulimu na eza ko tambola. Eza ko inspirer biso tous les jours pour te résister contre tous les mafieux. Bakosala biso eloko mon côté. Tu dois comprendre ça une fois pour toutes. Bazako loba ono asa signaki, asa lobaki boy. Je vous renvoie même dans les Saintes Écritures. Sokyo tangi mukanda ya Exode 32. Ozolanda à partir ya verset 11 ti na 15e verset comment on a place oyo Nzambe wa sala mokili oyo asili kaki pona koboma bana Israël na kati ya désert. Nzambe ayokelaka musali na ye Moïse. Moïse atunaki eke Nzambe pona nini olingi oboma bato pona masumu na bango soki obomi bango place oyo bana Egypte bakoseka biso bakoloba ke Nzambe na bango na longolaki bango apo ya koboma bango. Nzambe asalaki marche arrière ayokelaki musali na ye Moïse. Si Nzambe ayokelaki musali na ye Moïse, à combien plus forte raison Félix Tshisekedi doit être présent IDPS ayoke la base na yete. Ce sont des incrédules. O ba piéjaki o ba kanisaki ke ba koresir kuna bango. Lokola balobi ke tozana peuple. Biso pays de peste lobi ke tozana peuple. Ezapona ko chiter place wana. Voilà. Nazozo nsokana Saintes Écritures. Ceux qui ont tangi na nombre 16. Okomona place oyo ba rebelo batombokela ki Moïse. Korena Datan. Balobaki ke Nzamba yebi biso. Moïse alobi ke lelo tokotala Nzamba yebi bino ou bien yebi nga Moïse. Lelo tokomi na phase oya kolakisa bango nyonso wana soki Nzamba yebi Félix Tshisekedi na IDPS na ye ou bien ayebi tous les mafieux oyo bayaki pona kobama puisque d'ici là peuple a tranché makambu oyo biso tobundi pendant 36 ans totikala ko trahir peuple te
Nakat Nabiso, nous avons des veuves et des orphelins. Mais ils ont eu le courage, sans gêne, il y a quoi effacer l'histoire politique de Etienne Tshisekedi. Et ça, c'est le Congo. Jamais en Afrique du Sud, au comme on a besoin de ça le matin, ata au sali, yo so quand même Julius Malema. O ya sala parti na e. Azome kako touché na ANC. Là c'est un patrimoine, c'est toute une histoire d'une nation, mais et pas na biso bazozo courage, ya ko s'en prendre na IDPS croyant que c'était une chose facile, balinge ko salango et les kaka kandenge wana. Mais naza ko ebisa bango ke biso jamais tokotikala ka kondima eloko ata moko te. Basala ki ba démarche na bango na yebaki. Ba ebisa ki président Félix, yebisa Kabuya alobaka lisusu te. A commis secrétaire général adjoint aloba lisusu te. Président ba air moko bazo yebisa ye akobenga nga alobi non président. Natikala komona mutu ata moko te ata za ministre. Ba ebisa ke bazo finga papa na ye ya beta maboko poza ministre avant da kimia. Aussi longtemps que baza ko initier makambo pona ko humilier yo na kotikala pe ko tuna yo ko senga autorisation te na ko atakaka bango. C'est ce que j'avais fait après la messe noire de Genève. On a lobaki que tokondimaka te que ba imposer biso un autre Zaïdi Ngoma comme en 2003 après Sun City. 15 ans après ba tirer les sons na buzoba na bango basalaka na Sun City te bazongi si biso lisusu. Mais oyo ba ekomeka bakuti to stokoli tozana minu na munoko. Oh akotsa musapi tozo soye. Voilà, moi na Congo émission de G6 même tout na mo yelinga bato tout bazo ko attaquer moi na Congo Félix Tshisekedi pour na likambo diplôme na pour na likambo expérience voilà pourquoi bachaki moi na Congo Martin Fayulu. Est-ce que Félix Tshisekedi face à Martin Fayulu azo peser moi na Congo? Bon, merci mingi na lingi ko ça la propagande ya bato nga na ebité. Puisque moi quand je vous parle de Martin Fayulu, je sais de quoi je parle. Aux Hollande, avant création et rassemblement, Nazaki émissaire, vous voyez bien la vie, et ça n'a pas grâce mususu mutu akozo asali forte. Tu peux t'imaginer qu'avant il y a président Tshisekedi, à Tigala Gibiso rassemblement. Mais avant de créer rassemblement, Nazaki émissaire naye. où il a contacté tous les responsables politiques en Mboka Nabiso, y compris Martin Fayulu. Il sait de quoi je parle. Puisque jour na kende ki ko tuna ye ko yebisa ke président Tshisekedi aboyi ko kende dialogue sans binonyons na bi langage atenaka epananga. Ce qui n'a na banner solide te tolinga to solo lana ete. Akitaka yo so mona muto ko tala yo alati veste mais yo zo bimele na sengle na kilote. Oso mona ngo ezaki signe ya dénigrement, ya méfiance, c'est-à-dire aux hommes muto na valeur te. Mais c'était une stratégie. Je peux tout accepter. Je peux comprendre tout le monde, mais pas vous. Pour Makambo Tobandango Nayo, nous devons aller rencontrer le président Tshisekedi en Belgique. Tosolo la naye, à la fin, na convaincre.